Yaya ye abimaka to abasalaka kobima na zemi ya mama akenda ba mission kili. Na zemi ya mama 4 mois abima na mokili 40 ans akenda mikili ya mpoto. Azonga zemi ya mama 6 mois ye abima 60 ans. Alia jeune fille ya chrétienne, ya choriste, ya intercesseuse likolo ya chaînette. Bosi boyebi ye nani ex magicien Zabolo akoma boye mosali na nzambe pasteur Alpha Mpolo. Vous allez continuer lelo na troisième partie et pas wapi abotami tala makambu ya sala avant botama. Siko tala comme mokili akosala ya ndenge nini yango de tokosolola na troisième partie ya lelo. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana. Bote na bino bandeko balandi ya radio lokoye télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bozali ko continuer ko pesa programme oyo radio lokole masolo et pas wapi to kutalaka pona ko solola makambo zali ko lekala communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala soko yebinga et merci mingi. Nous présentons nos gratitudes parmi et pas yabat oyo ba yebiso kaso kimba liboso yo mona biso yeba ki babenga biso tata pelende. Voilà, nous devons faire recours à l'authenticité. Yaya ozali na Ituri, na Isange, na Goma, na Matadi, na Mbanzangungu, na Kasangulu, na Suède, na Venezuela, na Botswana, na Bolivie, na Argentine, Paris, France, partout, na Johannesburg, na Cape Town, na Manfinking, tala émission na bino ebandi. Papa la Moussa mama émission ebandi. Mama la Moussa papa bobenga baya basi ba mbali ba kota yesa bango papa fiston asi abandi. Boyebi ke émission na biso oyo radio lokole masolo batala kayango mutu moko te. Ezali le seul programme, la seule émission oyo bavanda ka famille bofandi na libota mobima boali kotala po awa okoyo kata insanité moko te. Biso awa yaya ezalaka de pembe na pembe. Matonga legaka wate marakuja musika avocat toliaka te pilipili ayaka awate manga kutu kolobate awezalaka solo na solo. Est-ce que comprendre? Voilà et kendaka ndengwana. Mais comme vous le savez mesdames messieurs, on ne peut pas continuer cette émission, commencer cette émission sans pour autant rendre un dernier hommage na légende oyo ya mboka na biso oyo sala ke lelo Congo pe et comme na NBA atika moi trace lui, vous savez bien que je parle de Dikembe Mutombo avec bongo légende Atiki Biso, numéro 55, il est parti et balobi, il aurait souffert la tumeur, il y a cerveau, cancer, voilà, il est parti. Mais à Sali, à Koufibongo, on a 58 ans. À 58 ans d'âge, Makam, oh, de Moutombodi Kembe à Sali, et mon ami n'a mis sur Abatou. Bino Batoubo Yemba Reyembra. Batoubo Barabozoa, moi, mon solo. Est-ce que Botika empreinte ni Botika? Les lois au combo à Moutombodi Kembe, Tika li gravé. Ce qui est côté à Massina, kuna okomona hôpital ya Mutombo Dikembe, atika empreinte. Star ya NBA oyo tilelo muta croit ko remplacer été. Muto a contrat ba Michael Jordan. Muto a contrat pour la fierté ya République démocratique du Congo sans pour autant à changer nationalité. Na ko révéler ne lo ko boy baraté. Est-ce que bien et lo ko ya munene o Mutombo Dikembe asala etika l'exemple ngala ko kokisa yango na vu na un jour. Mutombo Dikembe a mema bana classe ta bango nyonso tout na États-Unis. Soki tembe tokozwa moko ya mwana reste bango na émission ko ya parce que l'autre émission témoignage émission to ya tokobenga moko ya mwana classe ya ba Mutombo Dikembe. Évidemment, il y a école primaire té tant ça so bokobali okende ba 4e 5e bokoma presque ba mino a mema bango nyonso tout na poto. À part au bakenda poto ndenge na bango ata aluka pena kingani
onala za wapi tata Mpolo za wapi tata Ndosimo za wapi tata Pelende za wapi bokenda wapi nani amema bango nyonso tout aux États-Unis. Quel sacrifice, quelle bonne volonté et bongo muto aboyakei te rendre hommage. Alors, au nom de toute l'équipe de la Radio Le Collet Télévision, nous présentons nos très sincères condoléances d'abord à la famille biologique de Dikembe Mutombo, mais aussi à tous les Congolais partout. Vous êtes au Bungisi Bongo, légende, Mutombo Dikembe. Toyambi pour la bino, Mosan Nanzambe, pasteur Alpha Polo, Zabolo, ex-magicien. Mbote na yo Mosali. Mbote papa fiston Pelende ndenge nini santé. Très bien, très bien. Toyambi yo na komona Yesu bandi na prière. Kolo Yesu topesio merci Nzambe oyo ya mois d'octobre. Nzambe totu koluka na tongo na lisube. Nakendaki ko déclarer pour le mois d'octobre likolo ya batu nyonso likolo ya bandimi nyonso pesinga likolo ya bana nyonso pesinga na kamba ba prière na bango pene ko sakola mois d'octobre na chaîne à Lokole na monde entier batu nyonso banandaka chaîne à Lokole ezala mois moko prophétique ezala mois moko ya ba grande réalisation ezala grand moko ezala mois moko ya grandeur ezala mois moko ya prospérité. On sazalaki kobela kaka ndenga chima kolona na moi le 1er octobre azala guéri au nom puissant de Jésus. Na tiki mission na biso de début jusqu'à la fin na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen Moussal Nanzambe. Voilà, et lelo tukutali bandeko pour la troisième partie, il y a témoignage, il y a ex-magicien babana ko benga Zabolo. Yela sikabo Nzambe asi abenga ina itonga akoma pasteur Alpha Polo. Tosuka kina deuxième partie esika pisika azonga kina libumu ya mama après kolia fi wana intercesseuse ko la chaînette alimwe a mema e mobimba na deuxième monde invisible sikabu azongi na libumu pona abotama marobomboka yo Mosali na Nzambe Alpha Polo. Allô? 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 Allô papa? Oui, Tokyo. Allez-y. Na lobi na pesi Nzambe merci na pema o apesinga et puis na mois d'octobre o eza le 1er octobre nazo souhaiter ba condoléances na biso premièrement na famille Mutombo Dikembe et na famille nyonso ya basket et nazo souhaiter Congo mobimbe sike monde entier ba condoléances to le la Mutombo Dikembe les grands légendes et surtout biso bana changu asale la biso hôpital moya Mutombo Dikembe o a dédié ki na mama na ye ba famille ne bazalaki na route na biso mokali le vient suivant vraiment zalaki mutu moko très humble tant na zwa ki sango wana na lobi Nzambe kaka sala kana lolenge na ye et souci ka makasi soka ibaki Nzambe na malamu nde mukolo mususu soki eza na place tokomonana na ye vraiment nalingaki nanu na souhaiter bacondoléances na biso et bana notre père pendant que alobaki na ngai na zonga na kati ya libumu po azalaki na makambo oya kosala nanga na mukili soko tangi mukande ya Jérémie chapitre 1 ozokita Bible ezoloba na verset nango 5 Nzambe alobi Jérémie avant okota na libumu ya mama nga Nzambe na yebaki yo nga Nzambe na ponaki yo nga Nzambe na pakolaki yo mafuta pe nga Nzambe na etablisaki yo papa Pelende omoni tangu Nzambe azoyeba bato diable pas azoyeba bato Nzambe alobi je te connaissais tangu ozana nu mass forme avant kota nanu et même ba parents tangu bazozwa idée babota Nzambe sa yebaki yango mais tangu Nzambe azomona déjà diable pas yebaka ke bato muto batie na kati ya libumuni babandi koluka moya ko contrôler et diable a contrôlé qui vinanga tango na kozwa tango kota na libumu 3 mois plus tard na yoko botama papa Pelende omoni
bana mingi babotami lelo zomona mwana botami banda mwana na botamaki abelaka lelo soki malade bimi ya gauche lobe ko bima ya droite lobe ko bima ya C lobe ko bima ya D. Donc aza mwana moko abotama mais aza na ba multi système ya ba maladie. Beaucoup plus ezalaka ba maladie moko satanique. Ezalaka ba maladie moko proclamé. Donc mission ya mwana wana ye kaka ndenga bandi na famille abanda ko restituer bango mbongo. Abanda ko zwa mbongo. Mbongo ba parents nanga bazalaki ko futa pona maladie nanga ezalaki ba mbongo ya préparation nanga po grand maître azalaki na programme mo pona nanga funa ke notanga soki na koli. Alors Minerval école wana fu ba parents nanga ba futango. Alors ce que moi ba futango boite nde diable bandaki ko préparer ba maladie. Alors tant tozo kene na hôpital ngana zalaka soki kaka na sanzi muke papa pelende fo bazongisa nga mai. Oh là là. Na zalaka po papa zalaka commerçant. Ok somba bambinzo na ye. Donc soki kaka auti bakingwangala. Batu bavandi na bamdundu bachikapa bayebi bakingwangala. Soki kaka auti kosomba mbisi na ye e kosomba mbinzo. Dès ka komika oyebi série biso botamaki ba téléphone ezakite ba phone Allô? Allô? Bo vandi kabo dès que kaka avis d'appel ye na lupango ngana bani maladie. Donc ozana mwana moko bota soki ozano na mbongo te mwana na bozane bien. Mais soki kaka solo mbongo ebandi koya akufa lelo lobi musika. Ba forma mwana moko bota na esprit ya dépense. Mwana wana futaka deja ba nyongo na deuxième monde. Po ezana makambo diable azolinga a réaliser na vie na ye. Mais mbongo yo mwana wana kosala fu yo ba parents na ye bo futa po rendre bino na pauvreté. Donc ezana ba famille belé ba koti na ba pauvreté na nzela ba maladie ya bana. Papa na bela na ndenge ya muke te. Lokola na mesana ki déjà na hôpital diable ayo ko forme ko changer sikoyo forme. Baba ndiko memanga na église ya bambikudi. Na église o ba popula kabatu. Na église bangunza papa ngai nzoto na ngai ezalaki lokola kaye ba oyo bacha banzolo ko mabe batungulanga ba mai mabe batungulanga ba mafuta mabe papa pelende ba memanga tina banda kwa bangango baliaka batufi ya batu. Or pendant le temps oyo bango bazalaki nanga neke bazako tindela papa kaka ba mama ka banvoyer ozawa noza na envoyer moko ayaka likamuke mama patience likambo ezo simba te na yebi tata moko azalaka kuna bango bazalaka kuna ba adresse na bango yebanaka te banvoyer banyokoli papa na biso kaye zonga prophétie zonga mais batikala kopesa papa prophétie moko teke mwana oyo azana kindoki mwana o babebisa ye pona nini soki déjà papa na mama to babeteli papa mama lisolo ke fo bakende pa tata moko wana ngafuna kutana ne na butu ngafuna kutana na ye na eto sololi na yenga bi papa lobi bakoya na nga awa nga soki na koya na tiki maladi na nga na porte papa oyoka pasteur azo sambela lobi nzamba zo lakisa nga batiki ezana mutu moko atiki posone libanda. Nzamba lakisi yo mutu atiki poso libanda. Mais oreke yo kende ko bonde la place poswane ezali po poswane kima to okanga poswane salate yo bondeli na kati église mais tango akobima na ye. akolata poso ake na iti.
tata pelene yo nzambe alakisi yo abi eza na bandoki bazali ya baza batelemi wana yo ovandika place olobi obi batelemi wana totindika moto papa eza na babiloko mosusu ozotindika moto me bandoki ozotindikila moto 30 baza na kati église simbala losika wana mosali simbala no wana naoki otanga ekombo ya ngunza olobi bakenda na yo pe na église ya ngunza église ya ngunza basambelaka nzambe te na yo kaka Simo Kimbangu azalaka ngunza te papa kingunza eza pouvoir ancestral eza bukoko ok rien à voir na makambo ya bunzambe na kati mais Vulusi Kimbangu azalaki ngunza ipare non akomaka ngunza papa Simon Kimbangu il fit diacre protestant eza na molimo akimpeve nde kitelaki ye papa batika kotiaka papa wana na bamakamu na bango ya bangunza batika kokotisaka ye papa Simon Kimbangu connaissait bien Jésus-Christ papa Simon Kimbangu connaissait bien Jésus-Christ omoni eloko ezoboma biso tozolinga kotia bameli meloto na makambo ya bunzambe na lingo funga bi mwa parenthèse afo continuer wana bato ebele balobaka Simo Kimbangu azali nzambe ya bato mundu c'est vrai ou c'est faux te aza nzambe na biso te aza nzambe na biso banzambe omba oza combien po aza nzambe na biso ye wala kaka nzambe likolo ya 50 na ndenga Simo Kimbangu kaka nde Jésus pa yaka papa wana il fit un grand serviteur de Dieu abangaki nzambe na ye ozolanda azalaki vraiment mosali mais pona ki nzambe bongai fupe nzambe alola a révéler nga soki azalaka nzambe na kondima biloko nga na moni yango te nga pe mnaza na to ya pinanga na mondo okuna ya kadi ya pemba bayebi Simo Kimbangu abangaka ye ba obangile par rapport à quoi kuna bayebi ye te oh papa bakobanga ye neti nani grâce à Dieu ngolobi mosali monene papa aza mosali me kobanga te Yesu Kristo aza nzambe yo mona diable abangaka ye affrontaka ye ok papa diable abanga nzambe te affronta lola akabula trône ozolanda papa ok omoni berere bakretien basalaka biso bana nzambe tosalaka yango ozoyebisa mwana nzambe sambela asambela lokola vi na ye deja sekangwama ozolanda me yango moni basali na nzambe mpe bakota na faiblesse ya bapriere bana ya nzambe ozolola papa diable akabula trône ya nzambe na debiteni azwa parti na ye akenda ti lelo badepti nde mpe baza ebele koleka badepti ya nzambe oyebaka ke basataniste baleki bakretien ebele ya soloa nazobisa solo ti yo so oyoka ozoyimona teke bakretien bazokende mpe na monde satanique me babombani lokola bakretien baza bankoyi me balati poso meme ok papa asambelaki nzambe me mpona koloba aza nzambe la nga lokwa naza na révélation na te na ndimi yango te ok continue voilà ozomona papa nga nazalaka na okende okutana na ngunza na butu tala nanu tokende parenthèse moko boye bana nzambe ozomona ngunza aza na bana bandoki ebele na kati église lobi omoni mwana ndoki moko akomi na zemi batuni ye nani atie yo zemi o papa ngunza soit paster atie nga zemi yebisanga mwana aza na kindoki ntango yo obimi na ndoki okomi nani okomi ndoki mokomi mpe ndoki ti donc simbala no wana soki olingi mwasi jeune fille azala ndoki yo ebite soki olingi ye bobimi ye koso yo po soki ndoki mais papa bokaboli déjà semence moko
Si ko simba na nuwana kasi sunga ba jeune garçon ba hotela sunga ba papa et ba nyoso okoye ba ndeni ke fi oyo atana ndoki mama oyo atana ndoki okoye ba ndenge nini na ba grande ligne. Mais yo na ye tout d'abord yo na ye bozala na caractère mon côté na boza pe na comportement mon côté ezane loko moka bomo nezo simba te na vie spirituelle dans la spiritualité au monde est différent et loko el aksara batumi balé baza mon côté papa ezana na spiritualité et moi la physique boy na physique boy comment na kata ndako mwasa ko za la lion ya mobali soki mwasa za na misala mabebele baza baso baza toujours très arrogance impolitesse. OK. Ozomona comment yo mwasi o mataka likola mobali ozomona et mobali soki aza beaucoup plus na misala mabe ba mibali bakimaka prière. OK. Balinga ba prière moko te vraiment intensif hein. Ba prière moko moni ezo simba ba makambo. O baza pe bato ba jara bato bakimaka mingi basali na nzambe ya solo. O mona yazo proposer basali na nzambe oyo mona kilinda ki basali na nzambe bazaka ya bien te. O moni papa na nga osimba beaucoup plus l'église te. Ozomona église nyonso esalaka mingi délivrance te na kati nango satan na bomba na kuna na kati. Eza la église de réveil, eza l'église à molimo. Soki na église wana délivrance ya te derrière en satan vanda mingi wana. Donc ba église ya limité satan zali kuna? Papa limité ku dutolo bato wana ezaka batoire. Na première Papa banda première reti 18e mairie. Eza ba batoire. Na 7e rue bazali. Papa banda na papa Pelende. Na che banda première reti 18e mairie na longo lité na lobi première reti 18e mairie. Eza na batoire. De l'église nyoso tu wana. Papa Ebi bonzambe, bonzambe za bomutu. Bonzambe za église te. Osomone papa. Premièrement, allo papa Pelende. Tozolanda malamu. Bonzambe za kana kati église te. Bonzambe za kana kati ya vie ya mutu. Osomone Bonzamba lobi boye. Na vanda kana ndako etongami na maboko ya batu te. Nzamba vanda kati ya basali na ye. Ebongo soki Ozolanda ebongo soki église ba témoignage eleki mingi wana pe nzamba zate. Bongo papa, témoignage ya ndenge nini? Papa témoignage esalaka miracle te. Mais église ya ndeko na biso wana bango ba témoignaka makasi kuna pe nzamba zate. Papa, na lobby ma témoignage fabriqué pe ezaliti. Bongo témoignage ya mutu to ebinda kuna bango te ndenge nini? Abimeli wapi? Papa, wana mokolo ya suka nde kozala mokolo ya pasi. Est-ce que pasteur peut porter moi la moke plainte peu bakangiye? Bon, soki aza na maîtrise ya pardon te wana komi mututi asalili bo muto na ye. Omoni lelo papa Pelende. Na tosimi mwa to penge mwa muke. Bano to kambaka na église ya bakonzi, bano bazalaka ba avocat, soit disant ba magistrat, ba général ou bien ba konzi ya minene. Basungaka biso à travers ba makambo ekomela biso. Ezate soki bako lobla Yesu ba fingiye Belzebul. Papa azalaki nzambe. Afunda mutu te. Pierre akati Marcus Litoyi Yesu pona nino sali boyi. Omoni makambo bonzambe. Soki tozaka basali na nzambe mukolo naloba kaka totanga ka mukanda ya Juge chapitre 6 histoire ya Gédéon. Tanga buki bike kwa famille. Batu bayebi que Gédéon qui a fait ça. Bake pa ya papa Gédéon. Papa Gédéon akokaki kokanga mwana ne Gédéon. Alobi boyi.
soki Dagon aza nzambe apledie cause na ye oki papa Pelende tout le monde a président de la République bazo finga bango ti bon la ligue pena o épinglé moi muké to moi clair pour eza radio le code za pembe na pembe situation to se voyer la facilité makambu oyo etamboli mokili makambu ya petite sœur na biso moi na biso ya na biso Maria Ntumba bazalaki na moi kokoso yena moko ya bino mosana na Nzambe walesa sika boye bakangiye to mona ki la télévision guerre o babenga ki ya ko témoigner nganga moko boye makamba likolo na ye konso aboya ki na ye guerre bandaki wana bi par après to ki bakangisi bon est-ce que to supposé si seulement si bato ba ki va porter plainte pasteur wale sasa na kati moi conseil nyoso yota mosana Nzambe analyse na yo si makambo wana ya Maria Ntumba. Bon, moi, on a tout d'abord à impoli. On ne se moque pas de l'homme de Dieu. Même ma faiblesse, on s'en est papa. Même à la faiblesse, et là qu'on a le baki li kamumo ko futo kuta na kana batuto lo bomoni radio to télévision de to lo baboise sika mabe mingi. Eze sika mabe mingi. Makama ko lo bakana ba TV. Bon moi bon nazon di mananu teke mosali na Nzambe mutafundi ye yango mona bande ko simba bandimi po bandimi bata mosali na Nzambe te donc quel que soit nature moko papa je protège l'homme de Dieu je le protège na qualité ecclésiastique mais conseil na repesa bande ko na biso basali na Nzambe. Jésus-Christ revient bientôt. Hein? Olandi papa Pelende. Olandi yo. Balobi na nini Ecclésiaste 12 hein. Où solo ba jeune homme réjouis-toi de ta jeunesse hein. Nase balobi hein. Makamu Nzambe bakomeme pa ya Nzambe na sija makamu ezali malamu to ezali mabe ozomona mwana oyo ya mwasi vraiment asalaki bien te ndeko na ngai asalaki bien te et garçon oyo pe soki ya nganga surtout nganga wana nde lelo banganga to ba témoignage tozo pesa tozalaka ya solo to pesa kaka ba témoignage pona libumuté papa Pelende mais soki omoni ba témoignage belé okolanda ba témoignage ya passé alpha na ba chaîne belé olanda kande na oloba boya parce que c'est que moi j'ai fait témoignage bana Nzambe faut pas comparer ngo za na des formes mutu muso yoka ki lisolo mutu mususu pe a fabriquer lisolo mutu comme témoignage ngana ko pesa ka témoignage pour bangisa peuple te mais pour enseigner peuple bato belé ba bengi batuni babi papa ko pesa témoignage mukolo nini ngabi nazolo balelo na papa Pelende donc la fille qui soit fait mal mais ce que gozala pona église mutefundi église bana Nzambe fuba yeba likambo premièrement likambo ya mosala Nzambe même dignité na ye etalaka Nzambe alobi mosali nanga okoya 7 fois ngana otombolo 7 fois c'est que mundimi ato fundi te mwana wana kokoloba lelo soke za nango makambo ya lokuta Nzambe otombola mosali na Nzambe ata 10 fois 1000 fois 100 000 fois. Voilà, le message est passé, tu continues à faire témoignage dans Chicago, oui. Donc, nazalaki kokende epa ya banganga. Bazo memanga na ba papa, epa ya bangunza bazo memangai, papa biso basumbisa biso ba misuni na libumwa. Angaye. Basumbisa biso ba misuni to sanza ba biloko. Sikoyo bo mwana pesa mabe ya papa. Soki na mukolo na ngana tu na penza papa wana o musuni ya lapin to ya meme.
tokende penza papa pelende eza témoignage mwana ale lipa deuxième monde bazosenga ye nini lipa na bango yo keye esika moko basumbisi mwana musuni tandis que bandoki wana bazosenga ye apesa bango nini lipa mais comment yo sumbisi ye musuni omoni place lukuta ezali papa mutu nyonso abimisaka mutu na eloko na nzoto azosala lukuta. C'est le mensonge. C'est le mensonge. Yango na zolo babo na sengaka na bandeko na biso bazali ba prophète, ba pasteur, ba spécialiste ya kobimisa biloko, ba mabende, ba tonga, ba mbisi, ba miselekete. Est-ce que na bandimi na bango na kati ya l'église ba frère bazana ba mari de nuit te? Ba sœur bazana ba frère bazana ba femme de nuit te? Mibali bazana ba mari de nuit te? Kasi yepe mobali wana alingaka mona ye. Alingaka pa mona. Bimisela mari de nuit wana ti. Comment kindoki ya molimo ebimisi tonga kasi mari de nuit pas eloko molimo bimise na miso bato mukolo pasteur akosala kango na jira pa nzambe ngai na komi protocole na ye. On ne se moque pas de Dieu. Ça c'est se moquer avec Dieu. Ça c'est blaguer avec Dieu. Nous les hommes de Dieu, nous voulons blaguer avec Dieu. Tala. Toko sambisama. Et puis réellement. Papa, basumbisanga babiloko, babimisanga batonga na banzoto, babimisa ba masasi. Nani abeta kinga yango? Papa, mone loka molimo ebimaka na molimo. Eloka molimo emona na kana misu ya bonzoko ya bomoto te. Soki eloko ya molimo ekomi komona na misu ya bato. Oui, na elimite nzambe te. Nzamba salaka au-delà. Mais ekomi spectacle po bana nzambe bazala flatter. Yango zomona to memi nzambe na ba distraction oke to mbatu baye ba nzambe mutazo sale komi lokola biso. Ba memi ngai batambusi ngai ti nazoki ka kokola ndenge wana. Ngana kola bana o papa ngana za okanga muselekete na maboko ngana za gisoki na leli rouge do funa mona makila. Comment? E funa bamba mutu libanga zoka tona mizoki sanga moko. Ezali ndenge maître zako travailler nanga. Donc obota mwana moko okopanaka te mwana wana za différent. Mama, mwana wana eza na ba misala ya mabezo conduire ye. Luka nzambe pona mwana wana. Luka délivrance pona mwana wana. Tata pelende mukomsube bisingo ila biso makolo ya mama na yo. Siko na oyana ngondege nini? Wana zaki mwana mukeba 9 ans. Papa, oyebi biso batabandu ndu tolamba banzungu afufu minene. Na uto kanga ba miselekete sachet à vivre plein. Siko ba mama yango yo penza okendaka kozwa biloko asalite ozwa nango na kata lepang ozana mwana yake na kolokota ka baba bende alokota kaka ba manzanza do akomisa lupangu no lokola poubelle yeba ke biloko wana nyonso na butu et komaka normal et se travaillaka c'est que lupangu na ona butu ezalaka usine satanique. Yango so mona mutazo bengana na bengani monde pandeminium na bengani monde kabbalistique bongo bato ba yebi yango ezalaka monde pandeminium ezalaka monde kabbalistique ezalaka papa omoni monde pandeminium o batangaka bakotaka ba Google bakota batala pandeminium elaxinine. Expliquez-moi sur l'axine pandéminium. Malobi ezali lié ou réservé comme paradis satanique. Siko papa na moi ba prière na biso ba théâtre to sala rango ko bengana paradis à Satan.
ozomona ok ezana ba prière musu mwana nzambe to ko sala ngona kati église te ezana biloko eza réservé pour na nzamba longolango donc papa nazo travailler au four au moulin donc au bota mwana moko deuxième monde faire travail à cahier mwana na tambulaka donc azaka na reporter il travaille donc yo moko kama mais moi no problème nini mwana na ngai avandaka kimia te problème nini yeba ke azalaka travailleur ya monde moko mais asalaka ngo physique siko panda na ezoya mama moninga na sachabi me oyo lisusu nini outuluka nga na yebise kasi zwa eloko zoluka na bwaka boye papa mi selekete siko bimi bando kima ya bomoyi mama sauté Jésus Christ tanga zo sauté azaki azobalula masangu nga na tomboli nzungu dans le vide ali na bwake lié et raté siko mama monika ke ndenga sotaki a bouger lituka nde potopoto sali nini isopani mama otuko raté ko kufa gaz elinge beta yo mon baluki bonasi momoni mwana no moko muke mutalika regard na ye azaro talo mabe yeba ke peut-être mwana wana za na misala mabe monde de ténèbres tindie po ele achevé yo menzamba lingi tenda bateli yo viba za ko memangai e ko sala nde ba ko memanga mpa mama moko boina masina petro Congo kuna kote ya bakingabwa wana ni mama leki na biso yake abi mama ndenge mwana oyo azobika kaka te foto mema ye pa ya mama wana po bakanga banzela na ye do bon ba mema kinga po bakanga banzela na nga mama na pe ezalaka en époque le chef na biso aka le président Mobutu azako ya wana donc wala siko na libota basi ba yebike ozana misala mabe te ba mama bazo tambusanga kaka ti bazo mona ngai principe nange ezaki malade ezo sila te OK Papa Pelende, au monument des ténèbres, et se trahira kate. Ko pensez que aucun anda kwa nganga po ba yeba soki mwana no azana ndoki, to mobali no azana ndoki, to mabe moko ezali nganga oyebisa bino te, a dribble bino, a kosa bino. Monde des ténèbres, on se trahira kate. Ezalaka monde moko ya secret codé. Olandi papa. Eba se trahira kate ende ba eko memanga papa pana alors nazaki mutaliboso funa kota eko sala ke chef ya mboka ayepe kotala nganga nae ngasko na kota mutami bale mais eloko kamusanga wana nazo kende déjà ba 9 ans na bandi déjà classe abandaki déjà classe nazo kende classe pona les monde ezwaka mwana mukete yango na lingaka teke pasteur Tongunza to mutu moko akanga mwana ya 6 ans, 2 ans, 4 ans alo bazana ndoki te. Kindoki abumwana yebana kate. Kindoki et se manifesta kana âge ya connaissance. Mon mwana so komi na 10 ans. Abando koma déjà na connaissance ya kokoma, ya ko répondre malamu. Mais mwana aza bébé, so lobi na ye mwana inane. Yozandoki ondima ozandoki te yango omona ba pasteur po abalula maloba alobi aza na sorcellerie inconscient. Or sorcellerie inconscient n'existe pas. Tout sorcier est sorcier. Ozolande alors bazo utiliser mutu nete en conscience obenga yango kindoki ndengini ye moko ayebite omoni teke bokeni musala pamba yango Yesu alobi batika seneve na blé ekola nde bakoyeba oyo blé o seneve même mwana naza posséder na milimo ekobanda ko se manifester na temps o bato ba comprendre que mutu aza na misala mabe osomona nde na tawana eloko tango ba kotisi ngai ayebisi bayebisi papa na bande ba papa na nga bopesa biso mbongo to pakule na nzoto apesa signal bazwi mbongo moko 20 Zaïre en époque ba 20 kawana ba pakulinga na nzoto atiango na sima kitalatala nde vinanga ebandi kolax ayebisi ba mama mwano azana kindoki te
ezaka mwa milimo moko na okanga ngo ponga na butu to solo yaki na ye alia na ye mbongo me atikanga ndi pandake aye ko sala bongo ekolo nazalaki kotanga ezalaka école ya ancien président mais ya mwasi na liboso mamo akufaka école mo amokali papa oyebaka série moko makila bata makila o mami watabimi na kitalatala na tableau bleu rebelle na tableau oyoka ngo lisusu esila kasi diable a changé formule c'est que ba mama atango bazaro bima wasila bongo bata makilo bazaro na école ko zoba ko benda bana makila oyoka sube fiona biso tozalaka bamvoye nzela basila o l'école be bayeli no mutu mwa za magicien biso apigeon école sila makambo wana wana ezalaki batan oyo monde de ténèbres azako tina ba magie noire na bekole pona kozwaka ba naissance ya bana kozwaka ba naissance kozwaka ba âge ya batu ozomona tangu bata makila babandi ezaki baje bazako tina biso na deuxième monde po tangu wana mona maître le abina za na posa na mela makila et au monde ezako sa makana ba école primaire na ba COT ezalaka na ba école primaire aotinda biso alobi naza na posa komela makila ya bana de 6 à 12 ans ngane mutu na kokrie mami watala tableau tangu na kobete loko wana e envoûter salle tangu zo envoûter salle na biso yeba ke e ya ko envoûter ba salle tout après mulolo wana bana bazobetale na précipitation po ya kokufa kufi o ya kozoka zoki ye azoya kazozo makila wana azu lokumu na ye donc toyeka ba travailleur na ye toyeki ba travailleur na ye donc toyako vivre bongo alors école nga naza kotanga ezaki ya mwasi ya président ya Mobutu ya kala na kotanga na école wana Maman Antoinette maman Marie Antoinette mokali une fois président aka kotala biso na école atalinga na 4e na biso wana comme na 4e année atalingai ayebisanga ka bije vivre votre étoile pour na bandaka classe bomwana déjà na 4e naza na 10 ans je vis votre étoile vu nazalaka mobulu makasi l'école baye kozwa citoyen moko aye na kati école na biso papa citoyen wana ezalaki ntango aye kaka na salle alobi na nga toi mpolo nga nayebi nze mobo nani akoti na bilanga na nga bana klase bazongisi loso mosusu masango moto akotala kozwa elo pourquoi na nga nalakisa maître wana même le président mokolo ekolo aye apesanga mbote yo ye onvuke nga na ekolo nga na kanga yango na dirija kango na butu na spiritualité po mvuka nga na miso ya bato c'est bon butu kaka ekoki boye 0:35 minutes ebeti ale nakebimela maître wana na ndako na ye papa nabimela ye na ndako na ye nabeti ye bolamuka tobunda grand géant nazalaki na ba 35 ans tanga alinga senga nga pardon na bimisi ye cerveau na ye na bisi lobi na kwa kozwa yo maître wana ayaka ka mukolo moko na école ka jour ayaka na ba présenter atangisi biso aki lobi nango na tongo na bomie aya 2 fois te 3 fois te akufa ndeni na ye nazwi cerveau na ye na bimele na ndako na ye nazwi cerveau na ye na bi na tongo na kwa kozwa ba 6 heures. Alors na 6 heures pala muki ba 5 heures aka sokoli asisuko sokola bongami apesi mwasi ne mbote kaka tanga linga bima na porte sanda kwa beti libaku pa likolo lungwe loboko mutazo kende papa omoni ba mort subite belé ezaraba sabotage satanique. Ah bon? Ba mort subite mingi ezaraba sabotage satanique. Donc ba saboter au kaka.
yango monaka mutu mususu akangamaki penza bato balosambwa makasi ya malonge toki mutu wana sai nini azongi po deuxième monde ezwaka mutu na likolo boye te même so mutu aza na morgue bakendaka na ye te azalaka naka azotala bamouvement nyonso juka bozwa mutu po bokende okunda ye nde bango baretire. Omoni esprit nezalaka wana. Alors soki mutu akwei brusquement bato ya nzambe solo bazali baprier mutu wana so nzambe alingi azonga na bomoi. Voilà. Alors soki nde bokeka kambangu n'hôpital ba meki seringue bopa akei. Ah bon? Akei. Nde mbala moko sango une école citoyen wana kufi. Et tant citoyen na kufi vraiment école bazaki sous na confiance na ngate nde grand maître ayeko tindela ngai lettre o ayeko tindela ngai pona kendo kutana na Yesu koyo na bomoto pona kopesa ngai mission o na kosala nde na 4e partie na koloba ndenge nini na kendeki kokutana na ye ndenge nini na kendeki kotanga pendant 2 ans na kati ya cimetière na ndenge nini na vajaki na Congo Brazzaville. Toi si malade on va te comme na suka pona lelo mais ça moi 2-3 mutune zali maître wana kufayi enseignant na kufaki wana siko na école bazaki suna confiance na hotel ndenge ba yaba kiyo to bomi directeur ayebaki directeur accompagné à lui makambo ezo sala ma mémoire na zana kindoki po ba discuter kina mwana oyo alors quand ça ika okomona bo discuter kina la kimutu pela boy kasi tango ya lobi na nga na classe akangeli nga na classe ngape na tomboki nga zaki na bitudi soko beti ngai kwa kotala kwa papa zaki commerce ba citoyen bazaya mingi na magasin na biso na obambo libanga nazaki mwana moko terrible makasi sikoyo directeur ya bagi ndenge kiyo sala msala mabe ye par exemple msala mabe to ndenge ni non bon omoni tetitesi ya mutu mususu elakisaka niveau makambo ya salaka. Et siko sort ya bana nyonso tu bana ekotanga na ekola mama Mobutu manto ntona mokali ezali te ngana zalaki na groupe nanga o pe na pesa ki biloko nanga ezalika groupe wa master nanga siko sort ba master wana ezali bon lelo na yebite po ba vie ya batu nyonso peut-être ngam nazana nzambe lelo za bien lelo so modi baninga na musomo na bondi ba koko mais moi je suis trop jeune. Et sikawa tango yaki olobi ozu cerveau ya enseignant abino okena ngona tongo isi wako zwaye siko tango zuye okena na ye wapi na deuxième monde na kepese kuna lokolo esclave siko tango abetaki libaku wala salaki nini ele otelaki nini na cheki ka kal moko ya muke na tombolaki mwali bende mwanzete mwali banga. Mais bato ba komona ngote to kolanda mikoleki awa na kinkole jeune moko boda yebita kena isu pa marabu panganga na yebite ba si ala cerveau ya papa na yakenda a beta papa e pasola a misa cerveau akenda nango wala nini sacrifice poyo probaki ozaki cerveau papa wana deuxième monde esengaka keloko oyazaka ngo po ba travailler c'est la psychologie et intelligence ya papa na ye. Mais yo kenda ko zoyi cerveau ya maître na bino spirituellement ya zo physiquement na sala ki est sadaka ye pa nanga zaki na travail te na sabota ki e kaka na zo cerveau na ye na kenango po na tongo azala na conscience makambo nyonso yo sala mate alobelo côté. Voilà to comme na suka pona lelo maloba ya suka pona lelo za nini nzamba pambola bato nyonso bazolanda chaîne ya lokole na 4e épisode nazokende kota baoyeba sikoyo bamakambo na ndenge na bandeki kosala basacrifice ya bato tozokende sikoyo mpo ti tokokóma mpuna bakokomprendre makambo nini oyo nzambe diable asalaki mpa na nga mpe baoyeba makambo nini nzambe asali kati na nga. Voilà, merci beaucoup bandeko balandi tosuki awa je crois témoignage ezali koédifie bino
c'est-à-dire que pesa bino mateya zali kaka témoignage pamba te na mateya yango soki mokolo oyo pasteur Alpha Polo akoleka bokotaka ebele partager mateya otolobaka chaque fois masolo otobetaka awa soki esungi yo te peut-être ekosunga ndeko moko songolo esika moko pakala yango il faut to partageaka. Voilà, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Yom tota la biso ya soko ça lisolo ko pesa benga biso pesa lisolo na yo soko pesa lisolo na yo tindela biso yango na audio ezalaka mieux soko bengi biso ozu biso te tinda audio to koyoka lisolo na yo kasi boye baka pona témoignage ya boye salama tozo abutu retransmission musika na mboka boye senga ka ba moyen soki olingi témoignage oyo continuer ndeko pasteur Alpha Polo azali na besoin ba méga pona atia a édifier ba nzambe benga na numéro des ali wana osunga na ba méga koto pe na chaîne benga na chaîne koto yo pona et puis ça biso moyen ya koleka. La télévision c'est de l'argent, la télévision c'est le temps. Ce qu'on lui dit la témoignage oyo yeba ko supporter pour la témoignage oyo et continuer. Allez, portez-vous bien, santé de fer à tous hein. Chap chap. Et tchara. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo